Timanga na website faut belo moko ngai la die sobe le phénomène nga ça la comédie ngande comédie na Suisse na Lausanne bino to bambote belé le phénomène est sobe Mingi Bando Balandia, www.nasfortv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité pour que fait toujours Nasfort TV et le on a fiston Chimanga, tonton chéri, soda ma casse Nasfort TV, autrement dit les cordons. Car on est boloba qui a Yomoko, veut dire Yomoko, Mishka TikTok, c'est depuis Paris, maman et bien, au thème a déjà donné, avec Chimanga, le club Yomoko, le phénomène est sobé, au même que le Bissaye, moi Kala, tout le monde a été, on Chimanga, tonton chéri, toujours à cadre de recherche, tout le cabinet est poto, mais un peu que le Bissaye, sans plus tarder déjà sur ce plateau, Nasfort TV, Nas Show, il est là présent, le phénomène veut dire Nzambe na bango akane yo moko loba ki a mingi Mishka TikTok ce maman il vient monter m'a donné il est là sur le plateau il va vous dire un petit bonjour sans plus tarder leader mbote na yo ouais mbote à trop bonne santé ouais tranquille bana poto na bana Lausanne dans lui que moi ça fait un bail au monde dans la sous na TVT au monde dans émission T ils a dû à quoi au meka payer moko pèse la bango ils a dû à quoi moi absence peut-être émission na yonde na tourner pena moi kala. Mais bah émission moi trop il y avait internet na outil ko sala moi mingi na professeur na pesa tous les bah internautes non surtout au bazola nanga na minute yo Nasfort TV na pesi ba tutu ba la nanga na Nasfort TV mbote bo la phénomène et sobe le roi du rire the king for laughing yeah. Okay, merci beaucoup, il a bien répondu. La bande de Morville a Didier Kunga depuis Suisse, hein, dans Lausanne. Quand nous avons dit na Suisse, na Lausanne, le phénomène est sauvé. Le PDG na Suisse Didier Kunga a dit tout un phénomène, peut-être à Téma Liboso Batou. Donc on a que c'est qui ça wana et où tu es là, tu comprends la honte. Voilà le loyo tu m'as aux yeux, mais un peu au l'obsaye, à me peu expliquer. Et c'est à le bas na ngo, mais à me que pèse la ngo, donc on a que c'est ça Batou. À Téma, est-ce que ça me mort c'est gâté. Donc on est où ta wapi. Timanga na website faut belo moko ngai la die sobe le phénomène nga ça la comédie ngande comédie donc ça dit somme ça la comédie partout dans le monde entier à pratiquer ndenga donc ngande comédie donc ça dit ngai yoko zaka ke o mengande to tutani boy so que para bino to na nzela to na mutu batu bando se kokomo sexa batu ka ko tutana ka bozu mo onction donc ça dit ngande comédie. Donc makambo eteli ko sexa batu donc ça dit ngana ba nzamba tinanga na mukili oyo atinanga yi parce que oui batu msu ba ya mukili po ba pesa batu kanda mutu msu ya na mukili po ba lelisa batu msu ba na mukili po basi sa batu po sa au vivre mais ngana ya na mukili o mission nzamba tindanga pona ko sepelisa ka batu ba sekaka wana ya msana atandenge nini pona bota mabungu. Okay, merci bien répondu. Le phénomène bilan est 2015 et l'équipe papa on a eu artiste et comédien amené dans Mboga na biso. Au moni bilan où l'équipe de est-ce que côté la bino évolution très positif. Vraiment affirmatif na koloba. Na 2015 Moussale l'équipe kitoko sur le plan national, international. Donc ça dit tout ça liba moi ba déplacement va voyage belé que se produit na bamboka mususu et puis quand na kati mboka na biso na Congo na ba province tout vraiment 2015 yaki année moko au plus tozaki ko bosser peut-être batu ba hôtel là ba ozela yo o sala moi ba makambo boy nzoka yo sala ba grand makambo pe na ba grand monde vous comprenez ngai 2015 na yaki suna ba tournage ya ba partie ndambu ya compléter na film nanga on a tourné na ba chinois maintenant siko chinois te et comme siko pena ke na ba français ba koti masolo na ba américain film wana ekobima la die sobe o aza acteur principal eza semi comédie na action et bima na 2016 je pense que ekobima déjà sorti nango eza 2016 filmé biso vraiment que sorti nango eza na 2016 Okay, merci président la DSB Balobi List Boy inondé Mikolo yo plein tout quand List Boy t'habite secret dans anini tous les actrices acteurs mboko et pas phénomène SOB na habité secret dans anini secret ça la DSB aza grand artiste comédien et puis aza grand formateur donc ça dit biso to sa comédie
Todo ça la comédie. Toko former mutu pour ça comédie bien. Toko former pe mutu pour ça théâtre bien. Azala artiste mais na rôle na ye aza normal. Toko former mutu asa musalo bien. Aza pe metteur en scène, aza réalisateur, aza la cadreur, aza la mutu à cause servir na art dramatique, à cause na discipline bien. Parce que tozo former bato. Yango zo monaka il y a plein de gens tant aux monde appena que monde du fou parce que mutulelo bato ba besoin ya ko apprendre. Ba ebi que l'Isboy Fondation c'est toute une école de formation. OK. Ça quand on est yupo bandara lelo comme leader bato belé na groupe na yo. Ça quand on est est-ce que et puis ça quand tout ça la quoi c'est on a mutema. Ça nga mutute parce que déjà eza babilo moko o to benga ka ainsi dit l'Éternel et komama. Donc ça dit na plein ya nzamba yeba yike na kozala leader ya munene et puis na ko encadrer acteur na ko bato belé peut-être ba rejoindre lelo to na Institut National des Artistes to na ina Institut Mobimba pour na ko former ba artiste mais biso to ngana tanga na inate mais na zo grâce ya nazala formé na ba professeur minene o ba uti na ina neti ba professeur Mwambai ba pesanga ba atelier ba pesanga ba formation ba professeur Nzei ba pesanga ba atelier ba maître nanga o ya formanga na musala o monsieur Mbamba Boisi ya papa donc azalaki ko pesa art dramatique na ina donc nazui chance wana donc ya ko zo ba formation ba atelier minene même ba professeur ba prof Katanga Mupei. Vous comprenez? Il y a les intrigants, bah formenga. Donc ça dit maintenant na inati. Maintenant je vais formation ba professeur ya ina. Na tali théâtre populaire, na zana likabo wana ya comédie. Donc maintenant le lot, so na tali ba formation surtout wana o nazwa. Le lot oyo bana o ba ozo ba formation pananga, ba ozo ba formation ya mabete parce que makambo ba ozo pananga même à travailler na bana ina, bazo kuta na penda que même logique même norme, même discipline. Ok, merci président la DSOB. Depuis ma carrière en yo personnel, combien des années déjà ceux qui nous balandi à www.nasfortv.com ou balandi biso pona lelo, ba me combien des années na carrière na yo. Ngana bandi théâtre. Donc ça dit avant 10 ans na banosa na no théâtre kaka na ba école et mon église mais là on a commencé na 10 ans bien que na on continue ba théâtre na école pe na église mais na côté déjà na formation moko boye on a bana Holanda et pas ya papa na ngawana a formanga monsieur Mbamba Boisi ya papa donc ça dit pour moi théâtre est vraiment mon meilleur ami au to bandi na ye na bas âge to kola na ye ensemble donc théâtre est vraiment mon ami intime donc ça dit to bandi na ye pena muke to koli na ye. Donc, bien que naza mukolo naye nabadiza, mais naza pena massa nangai. Donc na osala makamnanga tu na théâtre longo. Donc ça dit na lelo na âge na nango na yo kota na 97 na nouvelle oyenge pas mettre paille. Na 2000 to sala Lisboy na ba mundueri. Mais na 87 déjà na aki na groupe mo na kotaka na oyeko la théâtre. Donc voilà. La formation surtout nation on a katiwa bien que âge nanga so na pesi ope omona ke eza nango pena gravité donc ça dit na kolina théâtre longo donc ça dit théâtre ne to bandine to kola na mon mère vraiment ami. OK mais mikolo mingi ba masono ba leader e belé ba mpesi na ba publicité mais pourquoi la dit et ce phénomène a dosé non bon ngana uto sa publicité moko ezo popula mikolo kalate yo kapena kitindindi kitindindi bo santika kitindindi ebeti na mboka wana saka phénomène abandi mamba ba sport na bisa bino ekokwe ya pena donc kitindindi so zo kitindindi ya de logo moko et na pression et na force et na énergie et on voit kitindindi donc ça dit so lo kitindindi yangoti donc pono ba ngofo ba kitindindi donc bana Congo po ba kitindindi donc partout bo la nanga eza na ba internet kitindindi eko ya kalati donc ça dit ta ba senti kitindindi ba senti na eloko ekwei bon pendant koloba ke ba misa ba sala publicité ngamo pe na sala ngo déjà na ko loba ngo eza mabete eza job eza place moi le koto ezo bimela toko boya ngoti na ko loba te ke muta sala publicité zo sala mabe biso to continuer théâtre to sala mabe nyonso tout faut to mélanger yango
Vous comprenez? Donc nous surtout les pour artiste. Un artiste, il peut faire la pipe. Un artiste a continuer toujours, continuer na série na biso neto mesana et puis na art dramatique. Ok, merci pour tout déjà pour notre show et bon le mbangu na habité ba relation na ba confrère na ba concerne ya musalango o me kapé kolobela et puis mingi tout monde qui présent Sobé lors il y a décès toi matin ya sœur Marie Misamo la défunte qui nous a quitté tout monde qui pendant kolela makasi bana poto mokili mobimba ba qui touché na habité o me kapé ko expliquer sur ba relation o wakina yona ye puis na ba confrère msu ya musalango poto chuter ngana yona national lelo quoi maloba ngambo wayo bon ngai na oloba sœur Marie Misamo na sœur na biso ya bana ntango biso na ngambo njili bango ba na masina sans fil donc aza pena ba sœur auto yeba bien parce que banana ba grand frère na ye ba ya GG ba sœur aimée donc ça dit to yebani biso na ntango to yebani ti balo ba Chine populaire ntango donc ça dit na ntango to za pena to yebani surtout so mutu aza footballeur artiste journaliste tout ba o to bazana belembo moko boye donc ba mbwetete to yebani vous comprenez même biso na ba défait ba biandonga chokoro donc ça dit na banjili wa to yebi de yakengana na quartier 3 kombo ba otanga wana ala na quartier 13 kombo ba otanga na 6 na kanisa yo vana ntangu moi na ntangu pena ti lelo moi na ntangu oyebi masolo ndengela donc alors ba sœur Marie ba na ba sœur na biso to yebanaka nanu biso to za ba la die sobete to yeba déjà sœur na biso no beta tambour abandaki ko former ko cadre bana tambour et puis nandenga kotaka maramba koyemba oui bien que to aka sous baleki parce que biso par rapport à ye toza moi baleki mais toza kaka ba génération moko nandenge sali ke to bimi to oyeba na so nandenge ya monde libanda bande ko nyonso to ba collègue relation ya bien na sola mutu tout bien ba o baza ba ya ba o baza ba massa o ba leki nazala complexité na banga travail ya mutute parce que mingi te retrouver pas na yo simplicité parce que ça rare oyamba téléphone yo moko la force nanga c'est ça ma force parce que na rabongo donc na ebike na musala onga na salaka na ndenge bato basepela nanga donc yango déjà na linga ko force te na leka mukili mobimba sauf que nazaka le roi du rire donc the king for laughing nazeloba nanga te na beta toloke mu bato balekinga to balekinga te so moni muto akomi koma problématique akomo koma na ba problème na baninga donc c'est qu'aza complexé donc comme ngana ka complexé te na ka normal naturel avec tout le monde c'est ça. Mot de la fin na yo programme ya mouvement ba projet d'avenir biso baladi esobe oyo ba ko comprendre ka un jour donc pour tout le baba les rois du rire ba comprendre parce que dozo bundaka il faut perso hein ndeke fa pour na mapapu na mais soka ya la ipenzaka ke ndeka o pumbene pe na mapapu ya aigle corbeau ito ya corbeau on s'en comprend donc ndeta msuto beta ba masolo msusu to bunda kaka mais to yebi ki avec soutien mke ya bandeko na biso nde ba soutenaka biso net ba Mathieu Kamani na ba France bazali famille Nzongo ba Didier Nzongo ba ma Pauline Nzongo ma ministre ba Gelon Nzongo ba Bola Nzongo ba Hervé ba Arata Nzongo ba Didier Nzongo mokonzi hein on comprend nde bazaba ba soutenaka kaka ba Vieux José Nzongo ba Mama Odette Nzongo donc famille Nzongo ba bébé Nzongo ba Aina Nzongo ba Laetitia Nzongo ba Lisi Nzongo ba Magi Makese Nzongo donc famille Nzongo mande ba soutenaka à part ndenge ba venanga Nes Makia du papa na Jonathan et puis na Solange Diata mteo malamu leki ya Yesu ya moi si donc vous comprenez ba sœur nanga msusu ba ma bébé nitu ba Francine nitu nde tout bazala derrière biso ba Malubadu nde batika biso te ba Mongali Yoji ba Olivier Lunyanga ba Morgan Lulwa donc ça dit ba Mathieu Kamani ba Jomata Masikini batutu wana nde basutenaka yango zomona tozo bunda kaka et puis na bandenga bakini ma ba sponsor ba partenaire bazali tozo bunda kaka mais ba oh tout balingaka le phénomène esobe les rois du rire
mpo na mpe bamakambo mosusu ezali ebele biso oza wana nga na koya na nga okoza mpe na poto obengi ya famille na yo opesi bango numero babengi anniversaire mariage poto agrémenté bamakambo ebele à partir ya 089 55 99 44 et puis 0 eza bamisala na biso tosala yango même bapibe wana ozoloba à part ça okobengisanga mpe na mboka mo boye nazwi nanga mpe avion na ye peta mosusu na Gabon na ye na Kenya na Zimbabwe na ye na Namibie na ye na Afrique du Sud na ye partout nasali nanga peta mosusu na agrémenté soirée moko boye cérémonie moko toanime yango papapapa tozongi eza job na biso mosala na biso parce que nakoya bato baosepela na baozonga baotika ndenge wana te nga na ozonga ndenge wana te à partir ya 089 55 99 44-0. Donc le roi du rire est là, eza musala nanga, ngai musala nanga na botama mkena tindama pona kopesa joie ko apporter gaieté je sais que bato bana posa baseka bazala moi muke. Ok, merci président. Moi un petit mot gentil pour Nasfort TV. Nasfort TV eza bena chaîne moko kitoko na ba site internet ngala landaka yango. Vraiment nde na yebi kende na landi boy kalate bozwa ba vie biso to sala ngoka soit sabino mo boloba biso to sa promotion mais de king for laughing on a besoin de promotion. Okay, merci to kabla boete vu que vous avez le king le roi du rire au sala ba mo le moro boy pongana to kabwana na Suisse na Lausanne bino to bambote belé les phénomènes et sobé